Oui, Corodor Azana. Alors, vite, tu es ma vérité. Oh, Azawa. En tout cas, pour moi, il y a un plein. Pour changer qui place pour qui monte ma mabé à Batou. Donc, mon itoye, ah, ouais. Donc, bon, on a tendresse, bazana. Papa li putaye déjà to bandi makambo. Ah, pardon. Non, même quand c'est pas la mise, pardon. Déjà, on va déjà l'émission. Parole les aguilles. Maman Wifi, papa Hippo. Je suis désolé. Sans mort. Tu n'as pas mes gars. Bonjour. Crédit, là tu l'as mes gars. J'apporte à combien de crédit? Ça va, ça unité. Japon RTL, maintenant 50 mégas. Maintenant 50, si tu as mégas, tu vas dire comment. Appelle-moi au côté dans la section. Non, c'est là. Gogan, c'est la RT. Ya kubusha ngate pole kinga mona shi. Alors Fanny va rater. Fanny va rater Fanny. Jamais n'a raté la fille m'a déjà trop na vie. Adam va finir. Aïe 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 aïe. Vous sommes à YouTube, te yeba non? YouTube. Vous sommes à YouTube, te yeba non? Pour les cas ba TV. Bon, tu gagnes le temps. Ouais. Joe, tu me ramènes? Joe? Y'a Chocho. Y'a Chocho là. Chocho. C'est bon, pour ça, on a maintenant. Allez, YouTube. Regarde. YouTube. Attends, YouTube. Alors, YouTube, boy. Aïe 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 aïe. S'il vous plaît. Votre attention s'il vous plaît. S'il vous plaît, toujours Ghana. Allô.
Donc gagner R. Donc gagner R maintenant. R comment consommer R. 3, c'est parti. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous le savez toutes et tous, nous nous sommes réunis ici pour cette conférence de presse, bien sûr organisée par l'artiste Coquette. Je parle bien sûr en son nom si vous voulez. Dans 2 petites secondes, elle sera avec nous pour discuter avec vous, la presse. Merci de répondre à notre invitation. Ça fait un grand plaisir bien sûr de voir si nombreux. Vous nous avez suivis de l'autre côté et ici aussi. Alors un grand merci au nom de l'artiste. Alors, Tozana Essengo Makasi, Yagoya Mabino Nyonso Presse Oboye, pour un besoin éclaircissement et d'information. Moussala Labino, merci dans la chaîne Nyonso. Il y a télévision Eza Awa. Dans 2 petites secondes, Nazomona artiste Coquette, Azoya, Nabengi s'il vous plaît. Tout le monde a Coquette. Alors, madame, monsieur, pour vous, l'artiste Coquette, aujourd'hui, au débat de Léon Joléo, tu reçois pas bonnes informations, tu sais pas ce qui s'est passé, et qui a fait quoi, et qui devait faire quoi. Tu vois, Lélo avec l'artiste Coquette. Madame, monsieur, pour vous, Coquette, merci. Merci beaucoup, je pense que vous avez compris l'arrivée de l'artiste Coquette, que vous avez attendu bien sûr, merci de votre patience. Et je vous annonce qu'aujourd'hui, nous voulons bien sûr discuter avec vous au sujet de Coquette Moïbi. Moïbi Yanini, la question se pose, nous avons information tout à l'heure, Naïmoko Awa, tout y est ce qui s'est passé, et il y a Salaginini, Falaga Salanini, et puis Nana Salaginini. Alors, sans plus tarder, je pense que liste il y a ma question, Isali, il y a Bateau, Baotou, ma question. Donc, respecter vraiment ordre, voilà. Bateau, Baotou, ma question, il y a Bateau, Oyoka, Bako, Tsetcha, Bakombo en avance, pour na Batou, ma question. Donc, en premier lieu, artiste, Arosel, Abisso, explication brièvement par rapport à sujet, il y a Coquette Moïbi, et du coup, tout quoi avancer, la série à ma question-réponse. Merci. Quelle beauté! Il y a eu Benji, hein? Moïbi a Benji. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'abord de répondre à l'invitation, Nana. Comme je l'avais dit. Donc, premièrement, je vous remercie. Moi, je me présente Coquette Oboyebi, Naza, artiste et comédienne, mais na ndengezala heure moko polyvalence et Coquette au sala. Dans ma nzamba pesa biso polyvalence et salaki, on s'est dit bon, et ça n'a pas grave BTR moko soki pour le sala mo musala mo na place peut-être il y a des meurs nyangi to au compléter peut-être grâce témo to au compléter peut-être Malika Mania que je vois là to tendresse au compléter Kovo d'or, vous voyez, donc au compléter peut-être pour le lobby bon na tango ils ont répondre na mekako agir selon ndenge ba capacité de répondre. Alors na vandaki il s'est fait que étant artiste et comédienne
Nathalie, lelo mutu nyonso azobelela coquette, mutu nyonso azobelela tel, mutu nyonso azobelela tel par rapport peut-être ya célébrité, par rapport peut-être ya kombo, par rapport peut-être ya koyebana tokoki koyebana, mais après biso elo nini etikala na nsima kombo oui, mais après kombo wana elo nini etikala na nsima. Est-ce que nos œuvres parlent? Les alicanitions et la kingana mutu. Alors je me suis dit en tant qu'artiste et comédienne, na mwanda boupé à talent de na outre baté nzamba ko permettre comme polyvalente au sala ata aux ata moi chroniqueuse. Alors je me suis dit Nathalie na analyser na Nathalie na sala théâtre na artiste actrice comédienne on batonyo so bayebi. Je me suis dit n'a ko étudier parcours. Lelo na monde na biso ezali soki coquette azate personne ne verra mes enfants hein. D'abord mboka mupaya eza mususu tu verras on va bien assassin peut-être on va bien akaboye lelo kokoza la acteur to auteur azate mais œuvre na ezo zongisa famille na ezolia ba droit na ye ezo zongisa. Pour moi c'était na koki lo bezaki voix oyo et koki oganga obelela alerte que eza pe na monde ya théâtre na bato bakufa oyo bazalaka baicone oyo lelo ba œuvre na bango fo esongisa, raison pour laquelle nasalaki émission après eux, émission après eux oyo bato nyonso batalaka. L'émission après eux elobelaka sur bato bakufa batika biso nos célébrités oyo batika biso. Donc en tout cas émission après eux ekangama te ezali mpona mutu nyonso célébrité nyonso, c'est pas seulement mpona bato ya théâtre, quand bien même kezalaki plus pratique ya kokutana na bato oyo ya théâtre que bato ya peut-être domaine mosusu. Alors je me suis dit nabanda non mpa na nga moko nakoki ekomba ndako ya voisin te soki nakomi ndako na nga te parce que j'évolue plus dans les théâtres. Alors soki lelo nga pe naza te soki nasali émission après eux oyo osala 15 jours il y aura quelqu'un oyo oloba nazwa relève wana nasala émission après eux o e plaider pe mpona makoko oyo lelo atiki biso. Je ne souhaite pas ma mort bien sûr. Après Nathalie nalobi bona banda Nathalie il y a eu des icônes oyo soki lelo totangi kombo na bango mutu nyonso omona enfance na ye na ba élément émission nanga. Il y a eu émission moko mpona papa Doudou, émission mpona papa sans souci, émission mpona ya dadi oyo nyonso bakufa batika biso pe à leurs âmes. Alors quand on a fait l'émission après eux, c'était juste pour réveiller mémoire ya bato qu'on a eu quelqu'un, on a eu une icône, on a eu tel oyo asala a défendre drapeau oyo na ba œuvre na ye apesa conseil oyo akoki ozala oublier facilement te nde nasala émission après eux. Voilà, na émission après eux je me suis dit na yamba ba famille ba proche basi mibali ya ba oyo batika biso ba parents proches ya ba oyo batika biso. Alors il s'est fait que je me suis lancée et pas ba veuve. Je me suis lancée et pas ba veuve. Na yandi ba veuve ya ba papa na biso, mais je dirais vraiment pas que ba papa na biso parce que pas nanga voir bato wana nyonso baza vraiment ba koko nanga bo ba président nanga ba benga bon ba papa, c'est-à-dire que baza ba koko nanga. Alors on a s'est lancé et pas na bango comme pengai na ba œuvre nanga na salaka naza engagé avec les orphelins na salaka na kenda kotala ba orphelins na kenda kotala ba veuve. Alors na bana qui est pas ba veuve, il s'est fait que l'émission après eux est en pleurs et côté pour. Alors pendant que je fais émission après eux na ba veuve ba numéro nyo fait les na ba veuve nzambe asungaki ba veuve na biso ya émission après eux bazwaki quand même moto kokai na kokanisa bango to kosunga bango que je remercie d'ailleurs na kobo ya maman Mélanie Paco. Maman Mélanie Paco que je remercie vraiment parce que à
talaki émission après eux en tout cas ayokaki mpasi étant veuve aussi alobi te il faut nasunga mpe bandeko na nga baveuve peut-être après nos maris eza na baréalité mosusu to eza na makambo mosusu oyo baveuve bavivaka na famille mpe ya mibali oyo batika bango peut-être na société na misala oyo baveuve babandaki kosala bon je ne sais pas trop parce que je suis pas veuve d'ailleurs alors maman Mélanie Pakou akanisaki quand même na baveuve napesi mpenza merci parce que atala émission alobi te nakanisi baveuve je pense que eloko oyo ekosangisi biso lelo ezali concernant l'histoire ya maman Mélanie comme totaki koma maman Mélanie moto nyonso à comprendre de quoi tosangani peut-être mpona koloba. Mes chers, je ne suis pas là pour me défendre, je ne suis pas là pour me justifier, mais n'ayez juste pour éclaircir ma cambo et vous relater peut-être comment est-ce que ça s'est passé ma cambo avec maman Mélanie. On a sali émission après eux, ils ont les cas. Et comme qui na mois d'octobre je crois nous avons eu contact avec maman Mélanie tellement que nous avons appel ebele tellement que nous avons contact ebele ya bato balobaki bakosunga je ne sais pas ce qui n'a pas eu négligence ce qui vraiment est négligence bolimbisanga de fois ils ont un numéro mosusu na j'enregistre pas parce que ça na mutu so obenga yo boya zongi lisuke peut-être na minute wana zaki touché et l'eau comme moi ici au cœur peut-être nous avons besoin d'un souga et après avec les souscrits il y a maman Mélanie pas qui m'a appelé ah yebisi nga lobby coquette moi je suis veuve naza veuve j'ai 54 ans naza na bana 9 mobali nanga atikanga en tout cas na lundi ba numéro ya ba veuve nyonso et ça li que nayoki pasi comment est-ce que pour mon bandeko nanga baveuve ndenge bazovivre misusu façon kenda kolukela bango en tout cas naza na mingi opesa bango te je vais faire un geste réponse nanga comme toujours na bien maman okaniseli bandeko na nzambe akopambola yo parce que le veuve on dit que nzambe aza l'été des orphelins et des veuves le mari des veuves yo comme étant veuve so kanise bandeko no ebima lokola boza bino soldat pour moko mais yo okanisi olesa baninga na mosusu papa ozanga te kobetela maboko alors na sisi contact na maman Mélanie abengaki nga lisusu te na continuer makambo na nga et kosala que na mois de novembre naye kozwa appel ya Belinda Kandi Bellevue na vu appel la soeur na Bellevue me dira le dima koko eza na maman moko boye azobenga yo il a fallu que kozwa bakoli déjà écomagie maman wana lobi que bakoli akotisaki 2 cartons ya minene na si Bellevue en tout cas nazoyeba lisusu parce que après ça il y a eu émission sous la salle qui a eu d'autres mamans qui soutenu parce que perdant qui fille na bango artiste il y a eu batu on a contacté alors solo na batu qui aider bango na sali œuvre alors nazo ibananga li soutenu na ces appels na batu belé bazo contacter nga en tout cas je m'en rappelle plus elle dit singa lobité collier c'est yaki mama sauf que la dame a dit comme yo ozozo matin na appel ngala ke ko récupérer bakoli j'ai dit à la dame non au moins eza musala bosala ki na coquette bo travailler na coquette eza entente yo na coquette ngala ko kiko ke zonte coquette c'est ma soeur après eux émission na ye faut travailler ma comme mission na ye alors c'est fait que ngala lobi non kandi nana nga makambo na zo ibaté la dame doit me contacter après maman Mélanie a dit que benganga ndenge na yoki que maman Mélanie a benginga trop il y a eu assez que maman Mélanie a benginga lisusu azwakanga lisusu esinga coquette biloko si komaki et tout wana ezaki vers fin novembre en tout cas pour être vraiment franche
na bandeko kokoma esika biloko ezalaki te na bandeko kokoma te j'avais vraiment pas de temps à part cause vraiment n'a pas de temps nazali na kilo moko boye nayebi te soki elinga koloba nini je me disais et puis tellement que alobai nanga so okomi kaka olobi de la part de maman Mélanie non okoma kaka na lobi de la part de maman Mélanie ndenge nini. Du coup, on avait un mois kilo et tellement que j'étais trop occupée. On a dit ma cambonanga, on a fait la salle ma cambonanga et tout. Kilo, on a rosé ma carton, maman Mélanie a bien qui me fait belle. Ok, t'as vu quelque chose à bilo côté. Et au salaire que, elle dit bon maman, problème est comme on a vu bilo kozali, tu confirmes que ça et que ça musika, ngai na kende, na zwango, na yanango. Bellevue a disposé voiture naie, a disposé chauffeur naie. Chauffeur naie qui a suivi biloko, na biloko ti na bureau à Bellevue TV. Il y aura Bellevue qui va m'appeler pour me dire que ma coco biloko est promis. Ah Bellevue, c'est vrai, carton ça là qui est. Okay. D'accord. Les cas où on se trouve. Na leki na pas Bellevue na bureau. Il a fallu na biloko aussi 2 cartons. Carton encore, bakomi pour les veuves et les orphelins. Entre parenthèses, bakomi colis pour le veuve des artistes. Carton sous bakomi pour tous. La mon carton. Ah c'est ça, c'est vrai. Et puis, ici, ok d'accord, dans ces cas, tout ça la déni, tout bien la dame, belle si la vie n'a pas compris la numéro, on peut l'appeler. La béni, allô maman. Ah maman Mélanie c'est coquette. Ah peut-être la zone bien quand tu m'as tout comme maman Mélanie. Na évité mais na zone na nga ba appel, na zone na ba appel mais na évité ceux qui ont numéro na yo et tout na tika pour enregistrer ba numéro T. Et au ça la cœur, na évité maman na mon carton awa. Et ça 2, mon corps pour tous, mon corps pour les veuves et les orphelins. Mais bah entre parenthèses ba lobby veuve comédien. Ici na lobby oui. Entre parenthèses, na tchewana ne ba commis veuve comédien, les alliés juste pour na ba veuve dans les cartons. Coquette, panza carton wana. Coquette, panza carton wana. Wana maman Mélanie. Coquette, panza carton. Dans ko panza carton, okuta biloko eza en vrac. Na sachet na kangi pour le veuve. Eza na ba kombo na bango. Soki moni bakomi papa Mundweri, eza pona mwasi ya Mundweri. Soki moni bakomi pululu, eza pona mwasi ya pululu. Soki moni OK, alobi so ngo tyango mupandi. Oyo etikali en vrac, tale loko eza na kati opona. Oyo sepelisi yo ozui, le reste kende kopesa ba orphelin mosusu. Oyo etikali na carton en vrac pona. Oyo sepelisi yo ozui. Le reste pesa ba orphelin mosusu na ba veuve mosusu. Je me suis dit maman est tombée bien parce que ngana kenda rakota la ba orphelin na ba veuve nanga. Alors na le 31 décembre nous avons un rendez-vous na orphelinat où nous avons membre pour que les petits cabilo quoi singa ça tombe bien. Chaque colis pesa veuve na veuve colis c'est non combo naï. OK maman c'est bon. Mais na kati ya carton na yope Bellevue soka ko sepela ko yero zeloko aye azui. Na carton mususu wana na tche pour tous les artistes nyonso a sepela aye azui eloko. Le nom n'était pas cité et pas nanga. Alors je me suis dit OK maman problème exacté tout ça la ndenge au lobby. Il s'est fait que maman Mélanie n'a vu carton na kena carton. Tant maman Mélanie to solo ni maman carton na bureau nga bon maman n'a filmé carton quand même. N'a filmé carton et tout non il y a pas de problème ma fille qu'on filmer carton té. N'a dit OK d'accord problème exacté. Maman tant na so kabola je peux filmer na woko kama photo et tout abi non problème ça en haute coquette na sina sali musala nanga c'est bon le reste est ça là. OK merci maman. Merci beaucoup et si na kena carton. Vous signalant d'ailleurs que après eux et émission Oyo, je me suis dit que Tanga comme étant moine, Oyo naza richissime peut-être, Oyo naza nango belete, mais comme étant moine, moi moukie nazozwa
nakoki kokende kolia na bamama oyo bapapa na nga batika. Alors ntango nazosala émission après eux nalukaka kozala na mwa quelque chose nakoki koservir bamama na nga comme passage et puis na mosala na nga nasala kokutana na baveuve na baorphelin nakoki koservir bamama na nga veuve. Alors nazwi bacarton na pandi na badi koséparer biloko nazwi chaque colis ya chaque veuve na tie à part comme maman alobaki nazwi bilamba na kati ya bilamba en vrac esali ke nasepeli na oyo nga namonaki oyo esepelisaki nga parmi bilamba oyo nga namonaki namoni une robe rouge, une robe chemise ya rouge. J'ai vu aussi une robe chemise nde tobenga yango orange eza marqué VL. Non, c'est pas du Valentino, mais ça VL. A commis very love, je crois, very love, un truc du genre. A commis un bongo, alors na bilo commis balenga roko sepela nango, na misu nanga parmi tant d'autres ezaki wana. Na suis yango. Après eux eza musala nanga, je peux pas mélanger musala nanga na ndako na vandi. Na panzi carton na ndako na ngate parce que na kopa na ndako na ngate. Panzi carton na kasavu. Na bengi maman na panzi carton na travailler en tout cas na longoli biloko ya ba maman nyonso. Bilamba o etikali maman na bilamba vonko en vrai ko lobai na ngana pona na poni na moni robe chemise moko ya orange na robe moko ya rouge en tout cas biloko na poni ya wana. Niandi que parmi biso il y a tant d'autres qui sont des artistes. Les lots vont d'abord bengi 1 kilo moins awa 10 kilo moins awa ou tant que bateau dès que tu as besoin de offrir yo cadeau en tout cas au niveau la samutu wana que cadeau on a considéré en c'est ce que je fais. Maman Mélanie Tindeli Lamba na Rosé Lamba na lati je vais me présenter comme maman moi na Lamba a considéré le comme maman a payé. C'est ce qui s'est passé avec donc na vie Lamba na lati na sali na tournage et lelo toza bato toyebi makambo nini elekaka lelo na monde na biso soki oza na elamba te en tout cas un tout pour apparaître ezala difficile ezala vraiment difficile yebisanga lelo elamba moko ekoteli oyo ya sika ovandi ozotala yango pendant 5 jours pendant ke basobengo tournage à chaque jour soko olata yango te olata makasi namoni mama kanisi mwana ye abakiseli ngai eloko moko ya plus kati ya bilamba na nga oui nalataki nalati vraiment en tout cas nalobi mama po mona ndenge mwana kosape capacité ya maman mes chers batalaka yango te maman so aza capable kopesa yo lipa ata lipani ya 100 francs li yango j'avais pas besoin naza namona maman pesingi elamba ya 5 euros ye mtana France on y a payé 1000 euros. Si maman a eu 5 euros, je me suis dit, maman, tu fais bilamba. La vie est là-bas, na lati. Mais bien que soit na leki na tournage, maman aussi fait la robe. Moi, na lati là-bas, maman, tu sais qui est. Voilà, c'est tout ce que je fais. Après, il a fallu que na kabola biloko ya bato. Naye kozwa carton appel ya carton ezwaki nga epande ona ngai ezwaki nga na novembre nazo naye kozwa carton na mois de décembre c'était vers la fin mois de décembre vers la fin on est tous comédiens on n'est pas tous comédiens mais comédiens bazawa mais toza biso to sala musala na ba festivité Toza patron na yo moko tu te dis na fait si repos. Soko sala pas mutu ba kopesa yo repos. Je me suis dit bon, n'a un peu de repos, je vais répondre na début de l'année. Dans une activité mon corps remettre ba don na ma orphelinat et puis OK comment na ba veuve mutu. Na kaboli biloko, tangu na fongoli carton na moni biloko mutu na mutu. Na bengi ba veuve. Maman nanga allô ba maman eza na maman moko akanisi bino aza ndeko na bino veu akanisi bino atindeli bino koli eza na maboko nanga oza na paquet moto na moto aza na paquet na ye awa baza ba maman nanga
nasala na bango émission après eux mais nakutana na bango hors caméra nasala na bango émission après eux il y a d'autres na bango mes copines nasala na bango émission après eux mais il y a d'autres na sololaka na bango eza entre moi na ba maman na ye. Alors nabengi bango je me suis dit bon ekozala kitoko mpona nga carton na ekomi après Noël nazwi carton après Noël ekomai déjà bandeka na maison après Noël nalobi ekozala kitoko mpona nga na bamama na nga qu'on se retrouve encore tosala neti échange de vœux et puis na remettre bango bakolinga bango mama Mélanie atindaki wana ezalaki lokola mpona nga namoni yango échange de vœux puis fêter avec bamaman nouvelle année et puis voilà eka nasalaka bango tokokokutana babiloko moko bongo alors nabengai bamaman ntango ide wana ye nabengi maman Mélanie naesinga alobi maman naketala baorphelin na nga na fin de l'année natali baveuve na nga alors nasepeli baveuve na ngai après eux baveuve ya baartiste na vanda na bango tosala échange de vœux. Je veux en profiter comme eye na compte ya après eux je vais en profiter pour na ochaba vibrer ko atamino merci. Nalobi bon je vais en profiter pour na solola na bango toseka tomonani te tout alors nakomekosolola bamaman toseki na compte ya rencontre wana je vais quand même kopesa bango bakado na bango esalaka échange de vœux comme toza na bachaîne YouTube comme toyeyi na compte après eux erosala bien okende na compte après eux partenaire moi monani aservi bamaman tofete ensemble tokotisi yango na chaîne YouTube. Ah ma fille c'est une bonne idée ngabi ok maman au voter adopter ok c'est bon je vais les faire comme ça. Il s'est fait que le 5 je devais reprendre mes activités mais le 5 janvier mais le veuve était déjà au courant que Coquette vraiment à la colline à Bissau parce que nabengaki baveuve elles étaient au courant que Coquette vraiment à la colline à Bissau. Alors il s'est fait qu'il y a eu empêchement parce que l'état de santé n'a vraiment qui bien été les lots na kibomoto na biso ndenge tozalaka na biso atosali mwa fièvre mo olobi te comme mwa nzoto ya makasi nake nanga tournage atosali mwa fièvre mo olobi te na meli nange eloko mo ekokitsanga fièvre nake boye nasali boye c'est ce que je fais. Alors je me suis dit makasi eza nano nameka nakei j'ai répondu na activité ya baorphelin il y a d'autres veuves et puis voilà nabengi baveuve mosusu. Il s'est fait que le 5 j'ai repris makambo mosusu nazalaki nango tant mpenza epesaki nga te epermeti vraiment te que na remettre baveuve biloko na bango. Alors nabengi baveuve. J'ai commencé d'abord par appeler maman Mélanie. Allô maman, j'ai repris mes activités. Allô maman, toza na makambo ebela kosala. En tout cas j'ai compris que kobenga baveuve lisusu tokutana pour rassembler bango le 5 et vous permettre vraiment c'est faute de moyens aussi parce que nakomaki déjà nakobimisa moi ebele par rapport à la santé nanga oyo ebanda koderange nga déjà depuis mois de décembre na début. Alors nalobi maman nakoluka moyen moko koli et atteindre baveuve ça là sûr que koli et atteindre baveuve mais de là ngana bimisa lisusu na bana na bango tosala neti mo fait mokie et si ma lisusu te ça va plus permettre. Maman lobi nanga ok d'accord on contacter baveuve oui na contacter bango. J'ai commencé par contacter ma maman Mado Mandolina na bandi par contacter maman Mado tu vois les colis que je devais vous remettre il fallait na sala moi eloko moto kutana to sangana mais moyen eza lisusu te alors na kosala makasi ekoatteindre bino kaka mikolo nazosekisa bango kutunga bi bolati te na Noël colis na récupérer colis après Noël bolati te na bonane atosisa nyonso les 5 mais du moins bozali na bilamba olata atika batu to se débrouiller pour tolata akoki toza bongo po adini après ebengi te nga bino bozala calme tosanga na les 5 et
occasion esalaki ke tokuta na sukute vu moi baempêchement naye kobenga bango na bi maman nazalaki empêché. En tout cas maman Mado, je vais vous rappeler tantôt pour mutu na mutu ameka quand même kozwa koli na ye oyo batindelaki nabengi bamaman et kosala que après ça alobaki na baveuve. J'ai appelé maman Yvette qui est la veuve à papa Mundweri. J'ai appelé maman Da Silva qui est la veuve à papa Lisala Ngomba. Nabengi bango, nabengi maman Mandolina, nabengi en tout cas le veuve. J'ai appelé maman Charlie qui est la veuve à papa chef. Malgré que Zobango ezaki mon passe, il y a maman Charlie, maman Rose, la veuve à papa Doudou. Zobango ezaki vraiment passe. Mais nabengi bango, na saki fond na vie bango na lobby, na koya kotika. J'ai appelé maman Yvette na lobby yoza mo musika. Mais permettre que balingo baza pembeni nanga bazwa envoyer. Na bakoli wana il y avait Kolia 8 veuves et puis orpheline moko qui est maman de la paix, orpheline ya maman Ewaso. Parmi bateau na sali na bango mission après eux parce que bakoli eza ba kombo eza bateau mission après eux. La vie Colline a été déposée chez la veuve de Yadagi Kambala qui est maman Gisèle. La PCI est Colline. Et voilà. Donc quand il photo na maman Gisèle, il maman Mélanie. Maman Gisèle a fait maman Mélanie. Boys, maman Mélanie, merci. La vie Colline Nanga et tout. Je vais vous montrer la photo. Je peux peut-être envoyer des voices. Oh, je ne sais pas si mon code dit ça. La carte ya badine na bino alobi maman Mélanie nazwi koli nanga nazwi photo na tindi ozwi koli et puis na kati ya carton oyo ezalaki en vrac nazwi sac à main na biloko nakutaki en vrac nazwi sac à main il m'a plu esepelisaki napesi maman Gisèle naye natikelenga maman Mélanie apesi biloko oyo etu nazwi sac à main na déposé et puis tosali kotokoka tosala après naye koluka maman de la paix. C'est maman de la paix. Colline a eu un petit wapi na landi etina tournage place Falazala. Na déposé Colline aye. Maman de la paix a sali voice maman Mélanie merci. Colline n'est pas coquette et tout. Maman Mélanie a dit il y a pas de quoi et tout. Maman Mélanie a Robenga. Maman Mélanie va maman de la paix. Ah merci moi na na tout ça la nzamba pas mola. Mais tu fais comment pour comme il a vu ah oh batunanga. Les hommes sont après eux. Motema nanga. Je l'ai fait parce que dans mon rango, ils ont vocation nanga. Ils ont appel nanga. Na bengami pour servir. Na tout pour rendre service. Na kotika la kolekate na yebisa mutu pardon tindelanga eloko bo servir ba veuve non. Naza mwana soki na moni place moko na ko sunga mama mwana opasi ya komi. Ko sunga mama o papa tikaki na kosala yango. Alors, merci maman Mélanie Rabino, maman, il n'y a pas de quoi. Mais maman, pour et au ça, après maman de la paix, en tout cas, santé, maman, et comment il faut déranger. Ah, mais nous, ça, la palais, la songe, la liste. N'a-t-il vraiment la santé, basée qu'on répond les autres peut-être diront, correctement, il y a un tournage. Les lots, n'est-ce pas, donc comment on travaille dans le taux du jour. C'est-à-dire, mon tour a tourné presque tout le temps à son quotidien. Parce qu'il y a un oiseau, mais tant qu'on va dire si comme on quotidien, tu ne fais que combiner ça. N'a pas hôpital dans le à l'élo, tant qu'on a la moto en très bon état de santé, en tout cas tu dois payer les prix. Naza maladie. Donc, dans mon santé, je suis encore malade. Dès que j'ai pour répondre des forces, je me suis dit, il y a un enfant, Nazana, bateau et batala kanga, Nazana bandeko, Nazana oyo, Azana maman, Azana famille. Alors, on a kokitisamité, manto ko éclairci, ba o balanda kanga. Je dois essayer d'expliquer le fait. Mais je vous dis que je suis encore malade, pas totalement rétabli. N'a vraiment rétabli promptement T. Mais le coup la force est ça. Quand on a la force, la caméra pour tourner,
pour avoir ne plus que quelque chose qui permettre nazo mabakisi na bambongo nazo bimisa na bascanero nazo kotaka na ba hôpitaux nazo kendeleka songa en tout cas makasi voilà pe yango na ville pour expliquer Nathalie nzoto comment déranger na lobi non mutu nyonso na utolo bango ne badeli so bakoteli eloko atika motema na lobi bamama na nga boye baza leske baza bezo bamona eloko oyo batindeli bango na bandi kobenga mama Mado Mandolina parce que tobengaki Mandolina en tout cas naza na moyen ya koya kotika bakoli te wana eloko wana ezosala na mois de janvier moyen ya kotika vraiment biloko eza lisusu te parce que naza na makambo ebele ya kosala maladi nga naza nango je peux pas montrer à tout le monde que nazobela boye nazosala boye nazozongisa boye y aura tel oyo akondimama y aura tel oyo akondima te mais okoexpose état de santé nanga mpo motu nyonso te maman naza maladi en tout cas naza bien te tant ils ont empêché et donc permettre plutôt, excusez-moi, est-ce qu'il y a moyen mutu na mutu azwa biloko na ye koketi biloko eza wapi ngabi te biloko eza na Kasavubu na venu Luozi nakozwango facilement ngabi maman okozwango facilement ata naza te il suffit obenga nga koketi nakezwa biloko nakosala signe mpona ozwa biloko na yo nazwa mokoninga mama ta sikoyo babenganga kaka moi mon problème ezaka nazwa preuve ke mutu tel azwi koli na ye en tout cas nasali effort nabengi baveuve mosusu nayebisi bango likambo wana ok d'accord tokoleka natie nzambe na nga témoin veuve aleka lisu te nazo appelle la veuve te après il y a eu maman Mélanie abengi nga mais comment ça se passe comment avec le veuve en tout cas maman nazeli baveuve namoni bango babengi nga te mais atomeka kobenga bango abi ok maman nazobenga bango na bandeli kobenga baveuve akoki te ngabi maman eza na Kasavubu bokende borécupérer biloko nga ekopermettre nga lisusu te mais dans l'autre temps soki esengi nakende place moko ou deux je peux tourner na semaine na tourner 2 fois et puis je reste à la maison naza na bandeko bakomaka naza na bandeko baprogramme nga na tournage après les 5 en tout cas na longola ya tournage ya moto nyonso oyo kutu bamona nga na 2 pièces je crois basilika makasi to bamona na 2 tournages makoko longoli ba tournage na biso nyonso mais comment tourner je devais avoir un truc quelque chose on a koki kotisa pe kovanda lelo ata tu as des milliards kobimisa tu otika la par terre tu vas te retrouver avec eloko te surtout na problème à santé alors nayebisi nabengi bango na bandi pa mama Mandolina maman tala boya kozwa biloko na biloko ke tokoleka olobaki Kasavubu tala okende moment nyonso bokende temps nyonso bokende mais nga nyonso kaka preuve ke bozwi biloko bakobenga nga na opermise bango kopesa bino biloko d'accord soki naleki te na otinda mwana j'ai appelé maman Yvette la veuve maman Bia papa Mundori maman Yvette abi kokete en tout cas je suis loin nayebi ke yo jour nyonso kozwaka ton oyo otikela nabengi baveuve kokete tokoleka bamama bato basi bakoli je peux pas kolobaki bamama bato basalaki soki ndeni peut-être mama nzoto mpe koki odéranger soki nga kutu jeune edéranger na mosusu bazwaki temps oleka te après j'ai reçu l'appel de maman Mado après temps moko maman Mado abengi ngai sina kokete babengi nga pa mama moko aza na poto alobi atindeli nga biloko epa na yo nake kozwa nga bime mama Mado kaka mama wana oyo atindeli biloko asika eza te kaka mama wana atindaki biloko yango kaka eza oyo ifo ya orécupérer kaka yango nga bengi mama kaka yango dans ce cas nakoya kozwa ok d'accord problème te nakomi kozwa bapela baveuve mosusu koki tifali toya kozwa biloko koki nga bite kaka biloko kaka wana mais bokoya kozwa mokoni on va passer tokoya kozwa maman Mélanie yo benganga peut-être ça se passe comment avec les veuves nga bi non maman babengi nga balobi que otindi biloko mosusu mais nga nazaka na bakoli na bango wana maman Mélanie singa excuse te nga nayebisi bango parce que nga na émission na nga soki tosali émission tosilisi il faut inviter apesa numéro na ye nayebisi bango maman Mélanie a prélevé les numéros abengaka chaque peu nayebisi bango que
baya kozwa biloko oyo walaka nga bine bazobengela ondie biloko akana biloko asika abite kaka wana remettre bango ok mais lukata veuve moko comme yo moyezo permettre te lukata veuve moko aya vela baninga akabola nga bisa tombe bien et rendre nga service à bien naye kobenga mama Mado Mandolina allo maman tala venez récupérer mais oh maman Mélanie oui esenga na ya kozwa nga bi ok ya kozwa ngo okabolela baninga et la problème c'est comme vous en réunion na bino ok d'accord s'il y a pas moyen na otinda mwana oyo ozwa na bandi na zeli baya batinda mwana na monité en tout cas place nyonso natinda bango place on natinda bango pour récupérer biloko na moni appel monte babengi nga ke mère neza boye bato baya ko récupérer biloko et tout na monité. Après il y aura maman Mélanie qui va m'appeler pour na koyebisa nga ke non coquette nga naza veuve oza mwana na yebi ote mwana nga liboso mokokoza âge moko j'ai 9 enfants na pesi biloko ba maman pe va bato pesa bango biloko na bango nalobi maman nasoli na maman Mado kaka ndenge olobaki alobi akoya kozwa mpo akabolela baninga nyonso je vais être un peu bref akabolela baninga nyonso mais maman Mado na aye te ote maman Mado aye te koki soki maman Mado aye pesa ye carton ya biloko nyonso natindaki eza carton monene pesa ye biloko nyonso maman Mado azatinda falon aya kozwa pardon yaya nayebisi ye nga alobi maman Mélanie biloko wana eza na carton te parce que olobaki na nga pasola carton kabola zwa biloko ya baveuve tia pa muna moto akoya korécupérer et puis le reste pesa baorphelin mosusu na baveuve mosusu c'est ce que je fais place mpe nakaboli biloko na panzi carton eza ndako ya bato nakokotika carton wana te mais le reste des affaires à part barobe nga na sepelai nango le reste des affaires napesi déjà na orphelinat ezoleka na chaîne nanga Coquette TV le 31 décembre napesaki déjà eza na biloko mosusu nga nasambelaka nakendaka église alors l'église nanga mpe so namona baoyo baza en manque en tout cas nakopesa eza lipamboli nanga te eza lipamboli ya moto atindi Jérémie mama biloko wana asungaka kote biloko wana etikali biloko ya baveuve oyo efo baya kozwa ah d'accord ozobenga bango baya kozwa le lendemain nazwi appel ya mwasi ya papa chef Coquette maman Mélanie mokolo mosusu nazwi appel ya mwasi ya papa Doudou nayesi bango mama biloko na bino eza jour nyonso boluko oyo ozwa biloko en tout cas bozwa nga nde ezopermettre nga susu te naya kotika ndenge kaka tosololaki eye kosala cœur maman Mado mokomosu abengi nga Coquette maman Mélanie abengi kozwa carton ya biloko epana yo nesi non maman Mado carton eza lisusu te biloko wana eza na bapake eza sac moko nakoti biloko na bino nyonso baveuve na kati fo bozo non Coquette eza carton ngabi maman Mado ngai mutu na travaille na maman Mélanie tikanga na expliquer yo maman Mado abina manquer respect nalobi ngai na travaille na maman Mélanie biloko wana esu na carton te maman Mélanie obaki na nga na pati non eza na carton parce que asali na biso groupe WhatsApp toza na kati jeté surpris toza na kati alobi ke eza carton ya monene nga bino maman na travaille na maman Mélanie eza carton te eza nani biloko na bino baveuve eza maman Mado obina manquer respect eleki wa eleki eyokosaki maman Mélanie baveuve bakomobeyanga maman bo sélectionner motu moko à la fin koko bikote elende moto ya kobima alobi nanga Coquette basélectionne nga mpona ya kozwa biloko epa na yo ngabi akoko nazoyeba te finalement nani ofo azwa biloko mpa na nga baveuve nyonso bazobenga nga maman Mélanie aye kobenga nga na telefone ayebisi nga alobi Coquette naza maman naza veuve naza na bana 9 pesa baveuve biloko na bango abi me maman nazoyeba te même message yango ezozonga partout napesa nani biloko juste mais mpe boko moto ya liboso azwaka bolela baninga ok d'accord problème te koko aye kobenganga lisu Coquette nde toyaboyi toza na groupe WhatsApp na maman Mélanie asala groupe WhatsApp ndenge eza na groupe WhatsApp maman Mélanie vraiment koko aza consciente et témoin maman Mélanie alobi baveuve nyonso mpo base soulever contre yo balela badéclare biloko na bango oyo nini nabi na koko koko tu es sûr abi oui baveuve kutu baye kocontacte nga babi koko lokwa yo loba mingi yo tiaka moto keko tiaka Coquette moto apesa te biloko tonga bite Coquette tosola bien tosali nde baémission asololi nanga bien
nabenga yo naloba na yo yango nabengi nabina kokoko en tout cas bolingisanga nayoka mwa kanda namina kokoko lisango ndire na yibi biloko ya bato biloko eza kuna tala yo kokitununa yango nasenga bino biloko ezali koko yaka lobi ya récupérer biloko koketi na oya lobi pasenga adresse na vie adresse na tineli koko na vie adresse na renouvela adresse kutu pa ya maman Mandolina pendant que napesa déjà maman Mélanie adresse maman Mélanie obenganga ebisi maman Mélanie maman oza maman nga naza mwana est-ce que otindi baveuve bazwa biloko bazwi biloko na bango bayebisi yo ke eza te bayaki epa nanga kozwa biloko balobi no ke eza te est-ce que makambo olobai nanga nasala nasali te pourquoi kokopermettre bamama wana basesouleve contre nga est-ce que nga nalobaki na ozwa biloko ya baveuve olatanga bino maman est-ce que bayi kozwa biloko na bango eza te oyo olobai nanga nasala yango nasali napandi carton et tout na audio eza enregistrement napandi carton il fallait na enregistrer parce que nakomi ko se sentir déjà ekomi makambo mosusu nayebisi ye nga alobi maman nasaki ndenge oloba ah excusez nga mwana nga parti wana nde pas compris ok nabi nasi apesaki adresse epai ya maman Mandolina aleka baya kozwa biloko koko aye kobenganga na ntongo koko esipesanga adresse nga me koko nasi nakomeli yo adresse ok na oke récupérer biloko navandi bon je suis passé devant vous juste pour vous dire que biloko ya veuve mon côté na simba parce que ezaki biloko na nga te eza na eloko ya veuve mon côté na simba ndenge ya ndenge ezala soki peut-être maman Mélanie akoki koconfondre entre biloko alobai na nga naponaki wana peut-être ye na oyo akotaki na sachet ya veuve moko je ne sais pas mais nga nazwaki oyo nakokaki kozwa donc au reste naza mutu oyo lelo naza touché je suis taxée de voleuse je suis taxée de Angwalima je suis taxée na moment oyo ti lelo je suis taxée de nyonso oyo nakoki ozala taxée pendant que eloko wana je travaille avec bato ebele oyo moko tatikali kobima lela ke koketa azwaki eloko ya mutu boye eza na bato mosusu à travers émission nanga bafuteli bamama mosusu bandako basololi na bamama babeti maboko basengi bamerci lelo naye koyiba elamba naza mama na nsima na nga naza na bana oyo baza baorphelin oyo baza moins de 30 te baza plus na nsima na nga naza na groupe bana na nga babengaka nga mama ndako na nga j'ai des responsabilités naza mwana oyo naza na bamama oyo bakoki kozala touche lokola mama oyo azotala nga akoki olala lamuki na ntongo bapiblie mwana moyibi naza na belle famille oyo bakoki otala lobi tolobi okuna on a choisi 7 femmes pour éduquer nos enfants nalembi kobota te na robota YouTube oyo eza na biso éternité à moins que Mondela change jeu il y aura mes enfants et mes petits enfants au Borotala. Un jour on a taxé notre mémé de voleuse. On a montré ça fait un conseil dans les conférences des postes d'Alimbisanga parce que je devais éclaircir. On a montré so atala kanga o ya soit exemple pananga o ya considérer nga o ya considérer kanga o motema ne tuti samaki na makambo yo alimbisa. Peut-être qu'il pouvait y avoir un malentendu. On a arrêté on a coquette na coquette ko bimisa ko pesa ba maman biloko. Bolimbisa. Mais na ko quitter l'éducation nanga yanga pour mes enfants. Oh bafingami bana muiki
pardonnez-moi. À tous mes collègues, on a simulé avec une moïbi, pas vivre notre boza bandi, bolimbis. Bana nanga groupe, ba maman nanga, o ba fingi. Vous n'avez jamais accepté ce que nous avons théâtre. Libota n'a pas. La femme tout m'a cassé ma salle. Mais à cause de moi, ma fille, nos familles, amis. Vous l'avez accepté. Mais merci parce que vous voyez qui je suis. Pour l'église Nanga, on a traité mon pasteur en cadeau à Moïbi. Pour ma belle famille. Heureusement, je sais que je ne peux pas être aimé de tout le monde. Merci à ceux qui me soutiennent déjà. Merci à ma soeur Nanga qui m'ont soutenu. Merci à ma famille qui m'a éduqué. Merci Nabi. Et merci beaucoup, non, maman Mélanie. Alors en fait c'est le moment, hein. C'est le moment entendu. Alors beaucoup. Coquette, le temps c'est au saisir, je dois te prendre la parole, Coquette, le temps c'est au saisir. Bah comprenez son émotion, hein. Vous voyez que c'est que normal, ça fait artiste quand même. Applaudissez Coquette, Coquette. Bravo. Bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Bravo. Bravo l'artiste. Bravo. Bravo. Innocent Mowey. Innocent Mowey. S'il vous plaît. Merci. Innocent. Merci déjà on a battu pour soutenir. Merci Nabino Makassi. Innocent. Merci tout le monde. Alors, c'est le moment. On vit surtout dans le tout le monde dans internet, tout le monde est partout. Bah photo, bah colis, ton dimité, ton douté. Mais on a pas eu alors, la preuve elle est là. Alors Coquette, on sait qu'on des vies souvent comme ça va coller tout et voilà. C'est maintenant. Artiste a chuté et puis tout maintenant. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, alors, on ça la voyer. À retour la colis, mon quoi, tangi combo, comme ça on saura. Nan ya su colis, nan ya su colis. D'accord. Alors, tu m'as dit, il y avait 9 vœux. D'accord. Il y avait 8 en fait, non, orpheline mon corps. 9 vœux, 8 vœux, on appelle ça qui a. Alors, orpheline mon corps, en tout cas, je cite bien. Orpheline, il y a l'émission après eux. À part orphelin Oyo, les Aki Bilamba en France, il y a qui est Kotika Natikaki. Alors, Jérémy Bilamba, il y a maman Gisèle Dikamba là. De la paix, il y avait 9 petits produits en fait, et Tika Loko là, 7. D'accord. Merci, Tobandi Aliboso. Alors, tout le canard. Alors là, Papa Chafou Baloussa. Papa chef. Calmement, s'il vous plaît. Merci. Il y a Liboso, il y a Papa Chef. Alors, on va la commentaire après. Donc, on a mis ça et on va commenter après. Alors, deuxièmement, Papa Lissala, ok? On avance? Papa Lissala. Papa sans souci, s'il vous plaît. Papa Lobuli.
Lokouli. Il y a Papa Lokouli. Papa Doudou. Papa Doudou Ngafura. Papa Mundoueri. Papa Mundoueri. Papa Mundoueri. Coco Bicotele. Coco. Merci. 7 familles à la mode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, la Ligue Sikoyo, là, peut s'appeler Maloba. C'est l'artiste, c'est la conclusion, tout simplement. S'il vous plaît. Il y a un mot, il y a l'image. Pardon, vos ababos, la bino, voilà, je respecte beaucoup. Tout se comprendre, pardon. Alors, artiste, c'est ça, Maloba, c'est la conclusion. Comme ça, toutes les questions-réponses par rapport à l'issue. Toyo Capet. N'importe quoi. Vous écoutez où? Vous voulez que je joue pratique? Merci. Question santé. Question santé. Oyo, moi je leur dois. Mais ma maman, Olivier Sarah, peut-être elle voulait que sur la tabilamba dans tout le monde ici. Pendant que vous pouviez aussi. Attends, continue à bandeau. Santé maintenant, en tout cas, je ne sais pas, vraiment, je ne peux pas les dire ici, ils ont santé là-bas. Donc, Biloko Yangoyo, Bolimbisa, moi, tant on y fait ça qui. Dans mon union, il y a fini là. Il y avait aussi des preuves, je ne peux pas te condamner, mon tour. Je ne peux pas contacter moi de Moïse parce que, en tout cas, mon union s'oppose à Bétis Libakou, à Limbisanga. Mais je dirais, dans 24 heures, les mamans, Naza n'attend goûter érotique à Nabilo. Totumbango! Il y a regardé en haut. Et si ça lui fait bambou les bambaba moins belé. Vananga. Et Zélie. Et puis c'est bien pesé. Oya Rozongo. Natiki nanga 24 heures. Sinon, ils ont sous la charge nanga. Ils ont une agence. Il est à l'agence. Maman Mélanie a fait ma tabille. Rozongo tout de suite fini. Bolukaki yango yo. Ba jamais botia Covodor, vérité yango yo. En tout cas, babone qui a remis Covodor, vous voyez vérité yango et bibi. Et là, les gamins de combat. Et Covodor, alors pas qu'à ça n'a bien aussi la souka. Merci beaucoup la vidéo pour soutenir Rémi Covodor, na Libérabino Bingi. En tout cas, bon s'abonner à Nouska TV officiel. Merci beaucoup. Et merci maman Mélanie au Samoué. Yango wana faut comprendre.
Tendresse, vous l'avez dit. Maman Mélanie. Coco, Icotele. Mamadou. Mélanie. Mélanie qui dit ça, tu dis ça. Vraiment, elle va qui? Parce que il n'avait pas la même chose parce que je savais. Vous savez quoi? Ah, ma coquette. Et bon.